Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino surtout ba bolinga maman Elia Neto. Na pesi no ba mbote, ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bonne bleu bandeko na est-ce que vous avez la bonne santé? Tout va bien? Est-ce que kimi ezali? Wabino maman Elia Neto ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amanzo batela kimi ezali. Le lot ozali le 27 décembre 2023 ndeka boyebi ke wabino maman Elia Neto naza na kati ya mboka Congo, naza na mboka ya Kinshasa. Voilà. Merci mingi na bino surtout ba bolinga kama maman Elia Neto. Merci mingi na bino niso obo dispositeur no pona otala maman Elia Neto topé pona koyoka maman Elia Neto. Merci na ba obo super na ba émission on a celle la bino et ces dernières temps na monde ke bo sepeli mingi par rapport ba vlog on a celle bino na kati ya mboka Congo et celle ngaka esengo na senga toujours na bino soko za abonné à liboso kezamba no liboso kuta na chaîne na kosenga na yo o s'abonner na Elia Neto TV. Après avoir s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous allez notifier à chaque fois que l'émission est sur la chaîne Nabiso. Bobo santé que maman Elia Neto na musala na o ngana sa service traiteur la Providence musala na service traiteur la Providence. Ceux qui ont besoin de ça la mariage na yo, peu importe fait vous avez besoin de ça la o lingeza kitoko za qualité ko hésiter. On contacter maman Elia Neto na 06 15 31 69 90. Hésitez te benganga na 06 15 31 69 90. Yango pe eza numéro na ya WhatsApp. Ben émission culinaire ezali boko ta Elia Neto TV bota ba émission culinaire ezali. Ben émission na biso maté ya ndenge to mesana ezali. Vraiment la kati Elia Neto TV makambo diversité eza vraiment mingi na kati ya chaîne na biso. Na ngito solamo mukie bande koneto mesana ko solola. Et là, tout ça parce que dans mon ibatu ebele, batu babingi ngai, oh bazotu na ngai par rapport à orphelinat que maman Elia Neto, tout le monde a orphelinat bana baza propre, maman Elia Neto, mosala na bosala ka ba orphelinat wana, est-ce que na famille ozana bande côté, ozana ba orphelinat kati libota na yote pour se donner la peine et okinde kosonga kaka bana na kati ya orphelinat na kati ya famille na binope parce que ozana ndeko moko bande ko batinela vidéo boyebi ke na TikTok ba vidéo alors batinela vidéo moko o ndeko mwasi azolo bake avant il faut kosunga na kati ya libota na yo pona libota na ozana ba orphelin belé bande ko nopi batika bana bazali na famille ba orphelin bazali ngana ko kende kopesa ba orphelin libanda te aussi loteke na kati ya libota ba orphelin bazali yango na ngaka ko sona bino par rapport à vidéo o botindelinga par là j'ai pas compris bo bo ça que maman Neto makambo zo ya orphelinat il faut kotika osa na kati ya famille na comprendre les messages o boza ko pesa nga yango na ngaki to solo ana expliquer bino mwa muke boyebi ke mutu na mutasa na ndenge oyo nzambe asala ye il faut pe koyeba ke na kati ya libota pe ba orphelin bazali to boyite na babota na biso nyonso bino soto boza kotala nga mutu azangi ba orphelin balemisa tumina na kati ya libota na ye azate eza vraiment ya solo mais ce qu'on a ba orphelin na kati ya libota na yo cela ne t'empêche pas d'aller aussi au secours d'autres orphelins ceux qui les bozo mona ba orphelin baza ebele boye na mokili botala kata na orphelinat oya maman Elia Neto le cœur d'une mère botala ka wana te ba orphelinat ezali ebele partout na capitale ba orphelinat ezali ebele. Pour commencer boyebi pourquoi tozana ba orphelinat ebele pourquoi batumi bana mingi bazana kati ba orphelinat ezana bana o bazana kati ba orphelinat o bazali penza bazangi baboti na kanisi bomona ki Sylvia bomona ki bébé na Sylvia mwana sali 4 mois na koma mwana nazana papa te azana mama te ndenge baki kotika ye wana ba uteki na ye na hôpital ya Kalembelembe bazoluka mwana kokende wapi lokola bayebi ke ndeko na nga mwasi mama abiso mama Lucienne aza wana na kati ya orphelinat le cœur d'une mère yo kaka le cœur d'une mère donc le cœur d'une mère motema ya mwasi motema ya mama yango bayeki na Sylvie bomona ki wana sikoyo soki yo ozana ba orphelin na kati ya libota na yo baza en bonne santé pas y wapi bokende kotika bébé lokola Sylvie bomona ki Sylvie elle a 4 ans moi na sali 4 mois na comment s'il vous plaît bangaki bakende kotika ye wapi c'est normal ba orphelinat ezala même si na ba famille na tozana ba orphelin bazali ba lobite ke ba orphelin na famille avant que ne kosala libanda okosala na kati ya libota c'est vrai to sunga ka ba orphelin ba na kati ya famille pe na ba oyo bazana kati ya ba orphelinat na ebisi bino ezana ba mama to
donc estimons-nous heureux ou heureuse ndenge toza boyeke oza mama oboti bana na yo omoni bana nde baza kokola oza kokola na bana na yo oza na lipa ya kolesa bana na yo oza na mai ya komelisa bana na yo senga nzambe merci bana wana ndenge bomoni baza boye na kati ya orphelinat eza na basi mosusu akeka kobota ntango aboti molimo ekei atiki mwana ntango mwana atikali mibali ebele bakoka kobokola bana te okomona ta mosusu mobali azwi mwana wana te asundoli mwana wana ce n'est pas pour rien ba orphelinat esalama ezali mpo esalaka nini mpona kozwaka bana koluka kobokola bango mwana soko aza libumu azaka ya motu moko mais so akomi na mokili akomaka ya bato nyonso tu bana mosusu bozomona na kati ya ba orphelinat ndenge baza wana baprofesi na bino bayebolingi baprofesi bino bato ya na tongo alléluia na midi alléluia na 8h alléluia ta mosu 5h du matin bato bake mosu boso bani alléluia alléluia shanda boloko keke bochocho keke koloke shanda baraka keke shere bondorororo ba shanda kereke bondo shondo bororo wana bino ni bokomisi bana ebele na balabala ti bana o lelo bozo bana banzela ki bana baza ba shege bazo huta wapi bazo huta ke na ba église bazo sala ba prophétie mingi ya lokuta ya kolobaka ke bano baza bandoki mama osomona makambo zo ko avancer te poani po mwana azandoki surtout bana o bazo huta na ba famille ya divorce bana o bazo huta ke ba parents baza divorcé papa na mama ba divorça bana baza na numike ba epi ko luka lipa te bana baza na ba mineur soki kaka mobali abali mwasi mususu atie mwasi mususu na ndaku eke bana ne baza na ba mineur croyez-moi basi oyo bayaka kokuta bana baza ba mineur nzembo na bango salaka nini na uti na église prophétie bimi bano baza bandoki boyebi pe mibali bazala kwa ba bébé soka sa koti na libele ya mwasi ya meni libele tango azoka bazo biseke papa na sa libele ke papa omoni bana ba bandoki yango omoni musala no kende ko sala musala za ko avancer te bana bazokanga biso surtout mwasala na kati ndako soki na boti te okaka omoni ngani na zaboye bazemi bana bazolimu sanga bazemi bazolinga na bota te bana ba bandoki mobali na sa elenge ya libele tango ayoki sentiment libele pe ya mama omoni bimisaka mai te mais na sentiment wana tango ayoki ka bongo akamati bana abengani bana tango kobengana bana bakomi bashege nde bozomona bashege wana lelo bashege baleki na Kinshasa mais ali furu ya ba fausse prophétie bashege bazali bafuru ya ba fausse prophétie na kati ya ba église ba prophétie ya lokuta ba prophétie ya lokuta nde bozomona bana batoni na banzela ngala zosolola na bana tango otuna mona yo komi na zaneni omoni mama abiso mama abiso na papa abiso bakabwanaki sikoyo papa abiso abali na ye mama mususu siko mama mususu wana na église bayebisi mama mususu wana ke ngala andoki naleki na nga aza ndoki yango wana papa abengani biso bashege oyo bakomi bashege na balabala na ba faux prophète na ba papa mibali oyo baboti bana na bango nde bacreye bashege bozomona na balabala alors ba orphelinat nde bozomona bana nyonso baza kaka te ke bazangi baparent bamosusu bazali ke aza orpheline de mère papa azali mais papa alingi kosentir mwana ye te mpo na nini mpo mwasi na yebisi ke mwana na aza ndoki alors so ekuta na bato bana motema kimia mwana moko aye wana ke papa ya biso abengani ngai mwasi ya papa ya biso abengani ngai bosala nini botika mwana na libanda parce que bino na kati ya famille bwana ba orphelin non bokotike libanda te bokozwa mwana wana bokoencadre mwana wana bokovanda na mwana wana bokoloba question eza te bible yango moko ezola biso ke nzambe azali nzambe ya ba orphelin nzambe azali nzambe ya ba veuve ndenge bible ebaka kolelisa veuve te kolelisa veuve te soki moto aza veuve kolelisa ye te soki moto aza orphelin kolelisa ye te eza lokwa ngai ndenge nalobaki nayebisaki bino ke ntango toyaka na poto tobwakaka banguna mutu na mutaka na posa eloko asengaka nzambe asalela ye me ngai nasengaka nzambe ngai abi nzambe soki okateli ngai lipa ngai nakokatela ngo mpe na baorphelin lokola eza ve oyo ngai nasala moto akoki kolongola ngai yango aza te moto akoki kolongola nga ve na nga oyo aza te bomoni ve ezaka secret na bimiseli bino kaka mpona nini mpo bakoloba na bino eleki mingi mauvaise langue eleki trop nayebisaki bino na expliqué bino bino bolinga basala bino badessin ou bien ndenge nini na explikaki bino na lobi c'est vrai bible ezobi na biso ke soki opesi na loboko ya droite ya gauche eyeba te mais na mosala oyo c'est normal soki opesi na loboko ya droite ya gauche eyeba pourquoi parce que toza na besoin ya baide
toza kosenga ba aide, toza kolela ba aide. Ceux qui osala na ninga nkuku muto ko ba nini ki aide yo. Ndenge bana bale boy na Noël. Bale na bokasite ka 4 personnes. Ya ngai moko maman il y a nitu. Ya jeune fille na nga moko moyena tanga komo na ezate abaki atika l'anonymat. Ya maman Monique azaka na Londres. Na maman Fifi Miel azalaka na Liège. Biso 4 wana. Ndeto sali ke bana bakoka kolia na Noël. Tous les ans nga na sala kango. Et le coup étant miso tokomika na Pâques Noël na zangi sakate. Mais oyo le kwa na seki na programme nga habité Noël on a ko fêter na bana ya obumona kinga na bana. Na sala toujours les salles bo aider bo sunga bo kopesa na mobola ezala ko tokolo ba bon. So na bi mobola na lobi mabe kopesa na muto ya zangi ezala ko zo kabela nzambe. Bible ngone yango moko lobi ke nzambe azali nzambe ya ba orphelin. Alors ba orphelin wana nzambe kitaka boete. Nzambe atushaka mitema ya bato. Nzambe soko atushe motema na yo salisa mutu osalisi mutu. Soki pe Satan akomisi motema no makasi lokola ya Pharaon okomona moyo salisa ezati. Botinda linga te bele botinda linga video wana ya ko ba orphelin mais ngai ninga na sabu na kata famille c'est vrai. Ata ba orphelin bazala tabazala te. Mais tant que nebi na za mutu nayebi ke na libota na ngana nayebi ke bato bana posa lusungi mais bango bato famille so na pesi na yo olakisa bino te parce que c'est ma famille so na pesi bango na olakisa bino pourquoi na kolakisa bino te mais oyo etali bana na nga oyo pona za pe na posa maman zo talanga mais nga na mibenga ka la deuxième maman c'est pas pour rien nepsa bino ke maman il y a dit votre deuxième maman ce n'est pas seulement pour les conseils votre deuxième maman ce n'est pas seulement pour faire la bouffe. Votre deuxième maman, elle est là pour s'occuper aussi des enfants qui n'ont pas de maman. Il y a beaucoup de gens qui disent que maman, elle est à Nitou, la reine mère, votre deuxième maman. Appelez-moi qui m'est qu'un caca. Donc, c'est un peu ça. Orphelinat, elle a besoin d'aide. Ceux qui pensent qu'on a besoin propre. Parce que tant on a ça, la rabapelle, tant on a ça, la laisser, merci, et ça, la bateau va sungaka. Et ça, bateau va tinda kabilamba. Pourquoi bana ceux qui basent en orphelinat faut baser la salité? Est-ce que balobi qui bana ceux en orphelinat faut baser la salité? Mais non. Bakoko za la salité te pour baser en orphelinat. Boy ba ke bana ndenge baser en orphelinat il faut tamaka. Orphelinat bana baser na bato oyo basukola ka bango mai, ba repasser la bango bilamba, bana bakenda ka classe. Ceux qui paient baby, bosombi paient mèche, bokoki pe bana ceux qui po bana bakola bien. Po bana bazaka na société parce que bana oyo bazala rake bazana ba parenté surtout kozanga maman ezalaka pasi moko pour ceux qui mwana moko amoni mwana mususu maman naza ko chérir maman na sombeli bonbon ya vandi achele boko na litama lobi oh ngai songa pe nazaki na maman ngai ka saila ngabo alors faut ko kolongola bana na mawana motema ko pesa bango esengo ko pesa moninga esengo ko sekisa moninga ezelo komwa kitoko makasi ezelo komoko ya malamu kopesa muto esengo muto azana maopesi esengo muto azana eloko kolia to za lipo katele lipa esengo na ye eza pe esengo ya Nzambe mona Nzambe pa kosepela nga eza veu na ba Nzambe so akatelinga lipa nga pe na kokatela bana obozo mona wana alors na ko arrêter te pona kosenga bino lisalisi ceux qui boko koka kosalisa bo hésita raté bazala na besoin ba fourniture scolaire pour ba kenda ka classe ninge baza wana. Alors on appelle merci mingi na pasteur Patrick. Le pasteur Patrick c'est mon propre beau-frère, c'est le mari de ma petite sœur. Yenda zo bana charge bana ceux qui bazo bela yenda soti pa kana bana. Après c'est présent merci makasi parce que asunga kangai asunga ngati po chuba mato ngati asunga kanga po ceux qui bana nanga wana ba beni yenda zoka so na bango traitement yem a traiter ka bango. Alors nzamba pambola ye ba prophétie na bino muté comme c'est bana kata ba orphelinat ba prophétie lokuta beaucoup ba reportage ya bana. So quand comme na baba nene moi c'est papa abiso moi c'est papa abiso papa abiso ke ne musala siko papa abiso azongi moi c'est papa abiso abila papa abiso nga za moyibi nga na yiba kimbongo na yiba bilo akolia na yiba kimiliki yangwana papa abiso abengani ngai. Professeur bimakuna na ba église kuna bino ba prophète lokuta bino ba prophète na ba prophétesse lokuta
Pour nani bokosa la prophétie ya kosangisa. Pourquoi kaka soki mobali moko aza divorcé à se remarier ou bien mobali moko aza veuf à se remarier azana mwasi na ndako azana bana na ndako il faut bo traiter kaka bana wana baza bandoki. Pona nini ezalaka ndenge wana ba prophète à lokuta na ba prophétesse à lokuta. Pourquoi bobetaka toujours c'était pona nini bokosa pe ba prophétie mo kitoko te. En tout cas maman na yebisi yo ke bano ozobokola oyo bakosalisa koleka kutu bana na yo yo boti ba professionnel ezalaka te. Bozaka na ba prophétie ka ya division ka ba prophétie ya kokabola bato. Baza na bana mosusu bakenda ba poto bazonga Kinshasa ka pona nini mwasa papa na poto omoni nde ezabwe mikolo makambo nini na poto tozaka bato a salaire soko osala musala na yo kenda ka musala na mundele na fin du mois osala salaire. Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Ce que vous avez un salaire na yo. Bana moko bo bana ndako, bana no mbali ba na ndako. Salaire ko bouger te pour que ndaka musala ba futa ko. Pour la neko kanga kaka bana bandoki. Et ça na bana mingi ba uta poto ba zonga kaka pona makambo kindoki. Pona nini? Mwasi papa kangi ba mondoki. Pona nini? Mwasi no kwa kangi ba mondoki. Pona nini? Tata mwasi kangi ba mondoki. Pona nini? Mama siko eloko ngana kamoka. Pona nini bano yo bino moko bobota bazana kati ba ndako bazala kana kindoki te kaka bana oyo ba uti libanda swati mobali na yo okuti mobali azana bana bakabwana na mwasi bana bandoki. Okuti mobali akufela mwasi bana bandoki. Mokomona yo mwasi oye na libalo oye na bana na yo yayo baza bandoki te. Surtout biso ba mama toza mitema mabe makasi. Ba mama tolekisi mitema mabe. Ba mama botalanga tolekisi mitema mabe. Ba mama toza mitema mabe. Mama bolingo oyo mobala kopesa na mwana na akopesa yo. Mobala komela mabe la mwana te komeneka mabe na yo. Eza bolingo oyo ko bundana nango te. Obundana nango bana bazaka bandoki bano baza bandoki te eza mabe. Et puis bato balinga kosala ndenge wana mingi kokanga ka bana baninga bandoki bana na baza bandoki bana wana baza bo okomona bana oyo kolisi na kati ya ndako lobile bipe babongi te bana obile boza kofinga bandoki obo bengana wana boyebi ndenge ni bana bamona ka pasi motema pasi ke et pas ya papa na biso mais papa na biso bengani biso po mwasi na lobi ke toza bandoki babengani ba boyebi pasi ni bana na bazalaka nango. Mibali mingi o basundola po mwasa sundolaka mwana te bato basundolaka bana bazaka mibali. Mibali mingi o basundolaka bana balingaka bango te. Ato sali ndenge nini na kimukolo bana basi bakoli oyubine se racheter na bana bolingo soko so perdre dango dès le bas âge. Na âge adulte pour récupérer ya moli sous parce que le temps passé ne revient plus. Ba maman to mekana ko changer. Biso ba maman to ba to mitema mabe. Tala kaka ngai ndenge na zaboye. Kaka ndenge bomona ki ngai posi kona na kata Congo. Boyebi ndako na bien. Bomo ki weza salon na ngate. Je suis à Kinshasa. Pona nini kaka bomoni action ka ndenge na keleki na orphelinat bomani ko tina nga video. Video ezolo bakake ngana ko kesalisa ngai na ko kesalisa ba orphelinat na kati. Bongo siko osalisa libota na yo ko osalisa mutu balabala te. Okosalisa mutu musote po osalisa libota na yo. Pozo salisa ba orphelinat kati libota yo ko osalisa balabala te. Est-ce que Bible lobi ke salisa ka ba ndekono ba tumusu ko salisa bango te? Bible lobi bongo te? Bible lobi ke linga ka ba ta famille na yo ba tumusu ko linga bango te? Bible lobi aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Le Dieu est le Dieu des orphelins, le Dieu de veuves. Bino kutu ba veuf nzamba tanga binote. Na Bible ba koma binote ke le Dieu est le Dieu de veuf hein. Baba le Dieu est le Dieu des orphelins et de veuves. Veuves. Baloba veuf te. Mutu so zo sa libota, ayo betela motango te ke na sa libota po eza naturel. Tant tokendaka na mboka mundele. Tokendaka na mukanda te, tokendaka na ndaku te, tokendaka na assurance maladie te, mais botala motema mundele motemo ya malamu mundele aza nango. To baka mundele aza raciste, biso batu mine ndeto ba raciste. Toke kuna pende tokosaka makambo ndenge tokosaka. Metala ndenge mundele asalaka, apesi yo mukanda, apesi yo ndaku, assurance maladie, ndaku okutu ta musu yo moko na Kinshasa zaki na toilette ya turque, mais mundele ake kopesa yo kive. Botala motema ya mundele mutu mwindu makambo kaka mabe ka ninga sabiso loposo mwindu na mitema pe ya mwindu
eza malamu te ba mama, il faut changer. Mutu mundu alingi songi, mutu mundu aliko kosala batu makambo, mutu mundu aliko mona mutu émerger te, mutu mundu aliko mona mutu avancer te. Ça c'est mutu mwindu. Tozana ba resto du cœur kunati. Ba emaïs tozana ngo, ozange lamba, oyesika. So okena ba emaïs okozo lamba. Okena resto du cœur, okozo le kwa kolia. Botala motema ya mundele. Ndenge zali. Mundele na mboka na ye oyo kosi makambo apese mukanda onga benga visa du monde mukanda zo permettre ko tambola mukili mobimba. Zo permettre au kende de gauche à droite partout. Oza suna pasa ko zo ba visa te. Tala motema ya mundele. Oza na bana mundele apese ndako 3 chambres, il y a 4 chambres, il y a 5 chambres. Malgré ça, on va mutu mundu kaka. Mundele za raciste. Mundela za mabe awa ka mundela na baki amika kako kata kaka ba location tala ndenge ba mama basiliki pona nini na mboka na biso Congo bazo richesse na ba richesse na bino bazo isila kate bazo richesse na biso il faut pas penser il faut bazo employer il faut bazo obligé te mais ce qui mundela zo sa ya biso bolamu pona nini biso to ko sa bolamu te na bano ya biso bano bazana ba parent te pourquoi to ko sa la bango bolamu te ndenge boyo kinga bo aza mutama malamu na na kini na na Congo aza motala malamu akanisa bomona ki bébé wana bomona ki Sylvie aza na 4 ans 4 ans mona makole gumbami maboko ekangami mona uti koma mona aza lisumu te ya 4 ans auti koma le lendemain na ndima kiteka na kuta Sylvie mais na kuti Sylvie pende na zabu na obonga masusu na ketala bango ndeko munga bona obonga na okende kuna neke ndotala bana. Alors bandeko soki mutu ozana motema mabe zo motema mabe na yo bomba yango pona yo kolinga to contaminer yango baninga ndeko so ozana motema ya zuwa zo motema zuwa bomba yango pona yo kolinga to contaminer baninga zuwa soko ozana motema koina bomba yango pona yo kolinga to contaminer baninga ba haine na yo ba koina yo ko contaminer yango baninga te, ce n'est pas bien. Bible dit aimez-vous les uns les autres. Pour nani bato bakenda na église mingi comme to basala ka masumu pe belé. O bakenda église mingi, ba okandi bakanga bato bandoki. Mais bango mo ba mikanga bandoki te. Bakanga ka bandoki, voisin na biso azandoki, camarade na ngala azandoki, mwana na azandoki. Mais ya bino moko propre, ndenge nini bokanga ka bango te. Question na ngaya mwana question mark. Ndenge nini na bino mo pour bokanga bandoki te ka kokanga ka bandoki ya libanda. Ya malamu te foko bongo la mitema. Ba pharisien boza ba pharisien ba samela oh Christ boyaka o bungo te ko ba muno zo sambela lo sambo ya lelo koma muto zo sambela za ko se filmer mo za concentrer ta comment yo zo sambela vraiment oza yoza na connexion na Saint-Esprit sur téléphone muto zo sambela za ko se filmer. Oh là là, vous jouez avec Dieu hein mukola suka Ye moko lobaka déjà la Bible bon lobaki o na bikisaki ba éloignez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Ye moi ça lobaki ngo déjà. Dans la Kinshasa. Voilà. Le 27 décembre 2023, la ville est bel et bien calme. Kimia. On a immeuble, on a IGF, on a travaux. Nenge bomoni. Voilà. Kimia ça nango. Kimia. Bon, tout n'est pas wapi. Il y a na Gombe. Voilà. Il y a na Gombe, na vandi na Gombe. Voilà. Bon, on a lobby aza amateur koyoka ayoka. Ba professeur lokuta ya ngonde zoboma mokili. Ba professeur lokuta ngonde ndetinda bana na balabala. Ba professeur na lokuta ya ngonde tinda bana baki ndovana na kati ba orphelinat. Bon mais on va changer. Voilà le loto suki wana que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kabisa kumuna. Nzamba nibesheni bana betu. Bonso boka mataba bizu. Bye bye.